ngonga ngilele ngonga ngilele ngonga ngoyo ngoyo yangoyo ngonga ngoyo ngoyo yangoyo Félix abomi Kongo yangoyo biloko pe eyeye po bokufa bakongole boyokae bakongole boyokae ngonga ngoyo ngoyo yangoyo elubele eyeye na Kongo biloko etondi na matadie mbasilise malamu ya mabeko te oyo nde Félix mosala-salaki ezwi congolais telema bandeko balandi ezwi mbote bisika nyonso ezwi ya mibino mpe kimia ya nzambe tata eyingela bongo mabota mabino. Merci encore une fois d'abonner à Océan du Congo. Vous avez s'abonner à la chaîne de la Libération. Vous continuez à s'abonner massivement. Merci pour la vidéo. Vous avez liké l'émission, vous partagez du début jusqu'à la fin. Ma suggestion, ma commentaire, ma j'aime, tika nzambe a pambola bino. Bandeko balandi ezu alelo lande ngo la bokebi pamba te to ko sala ba intervalle bandeko. Na ute na ko yebisa bino ete na kotambola la bosungi Congo ya mbaloyo mbula nde esali catastrophe appareil baby ko louer à tout moment $50 ezali pasi bato boko benga mamo seya bonyo komi boye bandeko ya ngai soki bozaka à 10 boche $50 mamo seya kangi 500 sombi caméra azongi na ya tout moment soki me boza 20 bokaboli 25 € 25 botindi kaka mamo seya na bilo akosomba mamo seya azala posa bosola parce que makambo ye minene mais problème à mamo seya azana matériel te caméra ekufi ekotaki mvula tokomi ko louer $50 bandeko langa mamo seya akobimisaka mikolo tout c'est quoi dans un mois ça doit bimisa $50 combien la compte sera combien c'est quoi ndenge pe to la vitesse ça resala 4 5 6 na mukolo pote boye bakata évolution ezali juste de katelemi kabuya telemi moyen les cas exacté alors bino bato oyo bolingaka mamo seya na yebike boleki 10 bato balinganga penza solo na motema boleki 10 mais soki penza boche molende ti les 10 na ozolanga caméra ti les 10 mamo seya ozwa caméra. Merci bandeko ezui encore une fois la ça merci pambate République démocratique du Congo est la 3e au balandaka océan. Nazane sembo makasi ya komona ete nakanisa kaka bala poto batu balandanga. Nakanisa kaka bato baza l'étranger batu balandanga. Tant on a encore mo bambela ikela ya boteka na yoki ya moi kasumbalesa na yoki ya moi ya boye na yoki na bala matadi bata bala boma na hotel ko ya lufutoto. Na bande ko moya neti ke bosaka bete mais na Océan du Congo 3e ezali bongo République démocratique du Congo encore une fois ma tondo la bino pambate bondimi ndeko la bino bo koti na kotala pe na liste la biso boza 3e République démocratique du Congo. Merci encore une fois là-bas la France. Merci encore une fois là-bas les États-Unis. Merci encore une fois na mboka la bino kiminga vraiment na repesa bino merci bobo messé vraiment demboka wana kiminga vraiment téléphone la chabienne problème na bitumbo la robunda téléphone dans le vide numéro to sola na yo yangwana ki alors bandeko la ngai batu tout o boyebi to bandeko benga na bino na numéro na nga wana téléphone wana ekufi soki boko benga bomoni mutako yamba te yango moko kaka e bomami etikali ndenge wana donc océan aza ko boya te parce que kabuya lembi bato bebi so océan loko ni biso to benge océan ko boya ko yamba peuple congolais te ata oza ko intimider ye ata oza ko sala ye mabe yeba ke océan akoboya ko yamba yo te po atindami po akufa un jour
mais mabende akufa te po azoki mobala batu mabende akufa te po akende koyiba mais soki babomie po na Congo ekozala esengo na lola. Donc na koki koboya bilote j'ai un problème mama Jawa naza na problème Anita Babe naza na problème bakoko Lumumba balanzeza lando ba au moi ba recourir na numéro ngo bayebi mais tokopesa numéro o bokoyo ko bengelanga po bozwa ngai nzambe kosenga pele karate na lukatela ko bundala. Ah, moi mutu boka ko mona équipe pour la terre ko sombela nga téléphone na mbangu pour la charger bilote po bilona na posa bolu kelanga caméra bilope boko nyokwa. Donc moi été mais balobi malheur et aka yango moko te bilo batama ele boloba malheur ne vient jamais seul. Donc ya li bitumba bo comprendre nga na ko bunda bitumba Congo tango ba ko luka ko zwanga mobimba la kufa ba ko kokate bako kota la ko boma biloko la ko kota makamnya so de bato ba yebi bitumba ya molimo bako sutuka yango te po bana na nzambe ndenge nzamba loba ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront jamais. Ça veut dire guerre ezalaka guerre wala za matata tala Job a vivra guerre Petelo a vivra guerre Eli a vivra guerre Abalayama a mona guerre Mosa mona guerre. Donc guerre wana bato basepelaka tant to vaincre mais tant guerre ya ki atotika la rabiso moko alors bo sote na rabiso pe tant guerre ezoya bozala ka pembe na biso na molimo pe na nzoto pe kosunga biso financièrement po guerre wana ekoki kolongola yo la nzela ya solo omoni lokola batu musuba yeko sunga yo ndende ngolo omona batu musuba loba mo Samaria babenga e bon. Est-ce que exercice na bala nzambe samaritain aza bon exercice na bala nzambe batu la milimo bo répondra est-ce que samaritain aza bon samaritain aza bon exercice yango na pesi bala nzambe soki bokoloba o bino bokozong selanga nga sikola ko pesa bino yango mais bo changer te na tuni est-ce que samaritain aza bon na lingi na yoka biano na ezu ponga ina ina bisabile lo moko na biano na bino nenga oseana ko yebisa bino soki bondimi nga pela kondima soki boboyi nga pela ko boya mais boboya bo pesa nga be explication pourquoi bolobi aza bon te pourquoi bokoloba aza bon ponga pe naza eloko moko ya motuya ona ko yebisa bilo ba congolais na nzala bilo nde boko pesa nga ba directive pona sala eloko etelemi liboso langa JDK yebi kabuya yebi ndeko Bruno avivaki yango siko nazo linga na exercice est-ce que samaritain aza bon po ngai pe na nzala bilo nde la okene ezu bandeko to banda na nini to banda biloko yei. Oh Seigneur Jésus-Christ, Félix a sali 3 ans 2 ans et demi 3e année yango ezokende pour 2023 ekozala année na été Félix a laka pe biloko. Merci la bala kisangani voaki la vision ba congolais biso tout maboko likolo bisike ezwami biso soko kolandanga na mosala ozolandanga sikoyo ndako zwa minute moko ya kimia po ete toyebisa na nzambe ebokeli liloba belela Kongo mongali belela nzakomba mpamba belela nzamba mpungu tulendo belela vidi mukulu belela Kongo mongali belela nzambe na bisika nyonso pe na minoko nyonso oyo yebi belela Dieu tout puissant Dieu le créateur belela nzambe mokeli talisa maboko na yola matadi bisika wapi biloko eyei bayebisi na bamama boye bosilisa biloko na bawenze na bamagasin oyo etekaka biloko bachambre froide minene boevacue biloko esila semaine oyo te semaine oyo tokobanda ya le 10 ou le 15 bafournir bango biloko wana nde bango babanda koteka la nation nzambe mokeli ya bakongolais tango toali nango na mboka na biso yo yebi koleka biso kasi olobi na biso ete tofungola bibebo na biso tango nyonso liboso po ete tobela yo olobi na biso na mikanda ete rendrez votre sort à l'éternel et mais à lui toute confiance l'éternel ajura nzambe na kondima ete miracle esila te biloko wana na Congo central bisika etelemi na matadi na port esekiti nzambe neutralize yango bebisa produit nyonso bakoki kotya po ete bakongomani bakolia po baza na nzala bala misolo te bakokitisa yango bakongomani bakolia bakosa bango ete faci beton tala ye wana ye na biloko beton po ete peuple alia batali kaka décembre po anya yaki na janvier te na mars te eye kaka na décembre nzamba lola yo yebi kolo na
bandi ko autorité likola bampiodi likola bambisi nyonso ekoya bansoso babiloko tout bétonné wana na tchebo beli le bala po etolobaki to ko imposer maboko na bisala ba maladi pe maladi bakobika pe bisika nyonso maboko na biso ekotelema bisika wana pe minzambe maboko na ngai ali maboko na nzambe biloko wana bisika ezali tango yango ekobima hormone nyonso bachaki ya mabe pesa maladi na bakongolais biloko nyonso akompolato ya mabe ekobebisa bapumo ekobebisa maboto ekobebisa nyonso nzambe na neutraliser yango nazwi force likola piodi force likola Thompson et Fios likola mbisi nyonso ekoya bakongo bali batekela bango na bawenze balia kolola bomoi bebisa projet nyonso ya diable na telemeli mon pepe nyonso ya maladi na sima kolia biloko wana na telemeli mon pepe nyonso ya mpema ya maladi tu ya mabe oyo koya pona kobebisa pe kolongola kongo mai na mayele na bwaki yango na bisika bikauki na kombo ya nzambe mokeli nazwi pouvoir ya mabe nyonso batie na kati ya biloko wana nga na bandi kofula bonzambe na yo na bandi kofula bonzambe na yo na telemeli nyonso au nom de Christ Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur kaka na kombo na ye nde nyonso ekobebisama nazwi pouvoir likona mpiodi yo mpiodi yo outi na mikili oyo toyebi te yo nsoso bisika outi toyebi te yo bambisi ya mai oyo bisika outi toyebi te mbisi nyonso etelemi na boma mbisi nyonso etelemi na matadi oyo ezali koya na forme tout oyo bango batindiki yango na République démocratique du Congo tika ezala transformé bapeuple bakolia biloko kitoko la kombo la Kristo Yesu ali mokonzi po bikisila biso amen bande ko na ngai tokosomba biloko tokolia po ete passe ezali kasi biloko wana balobi si tu demandes avec la foi sachez-le tu es déjà reçu bakongo mani bolia ekosala bino eloko te kongo mani akobela te akokufa te liwa provoqué par les assassins de la République démocratique du Congo na sima ya biloko oyo eke na mayo chubu mai monane meli yango maladi nyonso oyo botie kati na biloko wana mai monane ekotisi yango chubu Pharaon na biloko biaye na basoda na ye ndenge bino pe boko tchola chubu to tindi neutralisant et que ne ko neutraliser biloko la poko ngoma na mbongo te moye to empêcher te moye to bato tumba yango te pamba te balo o ekotaki e ko sila semaine to bandi biloko ne ko ngoma ni lia nzambe ase asali zalala kondima po ete balobi bondi mibwayo nde ko bikisa yo soko zali na kondima yamba loba oyo koyoka nde obikisa mina ebike bokondima pamba te boli troisième bozo consommer chaîne bilo libération tika nzambe a pambola bino kande ko balandi JDK akolakisa lolenge kani baburunde bakoti oh ma politique mabe oh ma ministre Moïbe Mende aki Moïbe Mende assassin bino pe boye mibi wapi changement parti à IDP c'est le bakelo comme on a souka lango progrès et le bakelo comme on changement et le bakaso qui boni IDP c'est wapi changement bo memi na mboka bokoti siliwa bato ya IDP c'est tala ndenge bolaka mi mabe kolandisa malilo banzambe bino boye inde bato mabe bobombi bolobi basoda burunde bakoti awate bolobi o baye ite kasi ba oyo bino bokomona bilili bali basoda na congolais tala bandeko la SNDG batelemi président Eli Martin Fayulu Madidi le berger de la République démocratique du Congo maloba oyo ezali yangai te bana na yo baleli balobi maman se yo mona la président Eli bandeko la mona na ete o boko bomanga ka pamba o maman se anda bunda ketumba Congo te maman se yo mutakuta la président Eli yebisa président Eli azomona makambo to azomona te président Eli bana na este baleli bana bayembela yo mutu azamani oza mutu sama tovota ki Fayulu tovota ki Fayulu tovota ki Fayulu bango wana babengi maman seya président Eli aza wapi azoloba nini tikino lelo tomoni maloba na ete président Eli batu ba photo massivement balakisa la face à mokili tata bokoseli biso ebola basali ba cantine bache président Eli Martin Fayulu Madidi batu balakisa ke balingi yo batelemi na souffrance balobi enfin Moïse aye président basoda burundais bangwana yo moni international
ezokoma au lieu de local Goma comme international bato France ba okita la Goma mi bien mendele na Goma ba sala bola Goma balobi papa komona toi komona papa soka telemi bana babiki toyebi ya solo président comme na kaka toyebi ya solo téléphone nous a surveillé toyebi ya solo bazoninga te bouger biso toyebi mais enfin président Eli telema bakosala o mabete papa bana na yo bazali papa bakosala yo mabete ata soki pe ba réussir kosala yo mabe nzambe mokeli papa baboma mvuluzi condamné mena simaliwa na ye bakita ye balibera ye balobi kimbango alonga likambo bino bosibo na biba biloko na bomona ngo miracle te babomi kimbango bakondana ye balibera ye te mais enfin sima ya liwa na ye après 100 ans jugement salami Lumumba naki président de nani papa nanga nani Vuluzi ba libéré bon moni ba procès te eloko esalama te tala ndenge nzamba Kongo azobimisa bango ba bolole baboma Lumumba comme détenu bila batalo poto bolo baka bongo te mais Lumumba bima héros prisonnier abima héros. Est-ce que vous avez un miracle en Zambété? Bakoi koboma pour na Congo pour défendre nation na yo, mais lobi nzamba ko pesa yo. Lelo ba Lumumba ba telema. Est-ce que biso to yeba bango? Biso yeba ba Lumumba te. Pour Lumumba kufa pe biso to botama te. Mais lelo to ko solo ba ko Lumumba tala ligne ya Lumumba ndenge. Nani yeba ki balance zalando? Ngana ko lata bilamba balance zalando. Na lebi loko la bakoko nzezalando na kenda konyata ndako nzezalando tongo nga na yebi ete kanga kufa ka bongo nga na zalate mais bozo bona mystère nzambe te bala nzezalando bakoma ko soutenir nga ko kabela nga menkoto ko pesa nga biloko est-ce que nga na yebaki histoire ezateti un jour nga pensé na ko zalate mais tabusu koko na ngai à côté les bas bato bakolo bato récompense c'est pour la koko na ye to zelate mokili to banga ngote mais to banga plutôt mokeli o yazana makoki akolongo la pema nango c'est atandela kolo babo ya ba betinga biboto ngana nzibaka teke ba betaka bato bakibota ngana nzibaka biloko la te mais moi ba betinga be bakaosinga makila 8 grammes na mvula la nganga la sala makila 8 grammes pe la telemi ba docteur ba ko kamwa mais na bikite ndenge na yeko yebisa bino bolobi na ko kata na michopo personne peut croire na ko bimisa koko langa na télévision te pour pesa sam lobi ba bangi loko misopo ko matanga na motema mais lelo la télé mina yeko nganga la biale kabu ya loué to ko samusala 50 ke to ana ngoti na te la place to li ngbaila to la kilozo ba kisi yango liboso nga ba elinga na bina mela te na ke koloba te Félix Alonganga ya eli poison la Congo et bongo nganya lala na bina telema na yete to banga kate to affronter réalité ya liboso la biso soki to ko banga bande ko langa na la ba boete pour la spéciale nga ko la sabino que si tu as Dieu ba attaquer otende ko mais prophète pe bokasanda ka guerre ngo yango na longi bango guerre ngo yango ils vous feront la guerre mais ils vous feront guerre ekoti loko mi chope ko pasuka loko anini na sa diarrhée mabe ko sanza mabe mais na telemisi ko ale kabu ya $150 na défier bango na bina ndimi nzala 50 kabu ya to sala misala je de kayaka to eto sali pe to ko pelisa groupe pour courir ati tala ndenge sata la zuli bungu tulu pona ko yebisa oke ezu ba burunde bango siko ngai na oni tsenge to sala bande ko auto benga na ki to baki opération bandi mama nango benga inga tango téléphone ngo pe yango lepe kufira ebite siko to sabo na lobi to zelate tango biso to ko sela makambe ko bomba la bande ko bomba tabokita soki to tambo li tengu Félix deuxième mandat soki bo boyita bondenge to kotana bino na kozonga ko yebisa bino tana yebisa bino seni bo boya kiti deni ona vandit basango ba wanganiti basango ba binini ba politicien bo bata maso oh ambongo ay akangi maloba na liboso batute ese malobo na bimisia malamu ay na sala beba ko soka ko ambakelo ko poto ambongo
Bambongo, Chole, bino bolobi ke ba politicien, ba bata malasima makongo te bandeko. Tango na loba ke ba ekoluka populaire. Ta Martin Fayulu. Yo finga kinga mama tweet les sous-souté. Twitter yo lobaki na ngolobi yo moni basango bayaki na bango esprit bien biso Martin lobaka si lelo tete la bolema bako ya kolongola bilo la bolema congolais ou la bolema ngala bi ba catholique ba ko kosa po ba yiba siksa président eli ba zo fongola lelo to komi wapi ba mbongo bango na ba cheka lokwa ba mante religieuse ba ndoko luka enveloppe ba lobi nini ba lobi be ba politicien bino moko bo sama kamba bino ba politicien bino moko bobata monsieur la sema moko catholique te c'est que ba catholique ba ndimaka ko boma armatungulo nzamba lola tolo baboni o bandimaki baya baboma rosimu kendi la sema moko ngola bango ndenge bazako ya balingaki nde ba assassiner Martin Fayulu Madidi po ba botola ya popularité nde balobi to kende pa na ye po ya koyoka lokola zaka motema kimia Martin Fayulu ndima pe heureusement peuple ezalaki azage tolingi te penza mbasala ki boya ki marche ngote bomoni siko tangu tolobaka bofinga kabiso pola nini biso to na miso aigle to komona liboso nzamba za ko inspirer akola kisa to ko yebisa bilo boboya kaboni siko mama tweeter po basango balobi siko tweeter le bo seya merci banda le ko banda kolando bolole oyo tweeter bongote bakola balabilo ke basango ba tweeter ba ko tambola na gouvernement en place tala le nda gouvernement boya kiti la lobby. C'est comme ba député, ba pesi bino 117 millions pour bozo ba crédit. Mais est-ce que boko ko lo baté pour la makamba goma ta eloko lo ka passa motema na ata la mbongo siko lacrymogène bombe biloko tu bela député ngo bela biloko ngo bango pe kende pe baba bo manga pe la sima. Ba congolais to contribuer, to cotiser, mboka ekei, le pays est envahi. Tant que le bakeke pour parce que c'est pas nous qui dirige. Yango le tolo ba mboka ekei. Mais mboka ezali parce que ce qu'on fout avion que goma okita la goma mais on compte un changement la goma ce n'est pas congolais à se diriger on compte ce qu'on c'est les rwandais batelemi bango ba pesa ordre aucun aéroport et bazo bongisango na ba comme aéroport international tant comme international il est profitable pour le congolais te déplace to ba mboka ke c'est quoi photo sani to quitter l'aéroport voilà bon bato ba otonga ba ko le silo chaud biso moto récupérer ma belle to bandi otonga parce que tu reçois mineur. Ndeko nanga nirangongo eza kopa bato ebele nirangongo na yoki. Ndenge bozo bo parc ya Virunga. Eza bino te bozo contrôler yango te. Biloko na biso tout malamu ekei. Bakolinga développement congolais te ndeko nanga tika na zo biso makambo la zo ka risque ba ondima développement la biso mbalete. Po mindele ba bénéficier na mbonga la biso mindele ba ko le manque de solidarité, même au niveau national, vis-à-vis de ce peuple du Kasaï oriental. Ce peuple est en train de déserter la province. Aujourd'hui, la province est quasiment vidée de sa population. Ils vont, qui dans le Katanga, qui dans le Bandundu, qui dans le Congo central, qui ici à Kinshasa. Le phénomène Wewa en est une illustration éloquente. Nous nous demandons, et moi je me demande si réellement dans ce pays il y a un gouvernement qui s'occupe vraiment de la population. Nous avons vu l'élan de solidarité vis-à-vis de nos frères du Kivu à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo. Il y a eu des déplacés de guerre. Nous assistons à cette solidarité-là nationale, ce qui est une bonne chose. Mais il y a tout un peuple au Kasaï oriental qui meurt à petit feu. La province est aujourd'hui vide, presque. Toute la population quitte le Kasaï oriental. Où sont les autorités de ce pays? Où sont ceux qui ont l'habitude d'appeler ce peuple-là combattant? Aujourd'hui, ils sont les laissés pour compte à leur triste sort. Dans le Kivu, il y a des déplacés de guerre et de Nyiragongo. Mais au Kasaï, il y a aussi des déplacés de la famine, de la misère. Ce peuple est aujourd'hui réfugié dans son propre pays, dans des provinces autres que le Kasaï oriental. À l'indifférence
total des autorités de ce pays. Qui peut supporter des choses comme ça? Le phénomène Oewa, vous pensez que c'est un fait de plaisir? C'est la misère, c'est l'expression de la misère qui se vit là-bas au Kasaï oriental. Kagame liboso, est-ce que Kagame a yemoko? Kagame a ne belé na simanaye. C'est que Kagame mayele le quoi bango bakabando qui a filmé bango tout bolumbu mitakala bisika bakola la basi la bango tout Kagame a la vidéo là-bas. Yango komo la siko Kagame azui motole wala po soko meki acha bango tout. Tango na bi bango tout bali. Bato moni basi Kagame. Et à la Félix bana ba vidéo na ya somme pourquoi ba banga ki makambo oyo Kabila le père asala ki bango. Félix ndango monya na ngumbe ko tala ba vidéo. Ça va biba sopango ah. Bolongo le Félix Bokonzi. Mama Dolo en Suisse, papier silien mitoke zongi. Sikolo lende toza abande kolanga. Nini esengeli to sala. Esengeli to revendiquer ba droit. Toko revendiquer ngolo lenge kani. Et ali la lolenge opération bakisaka oyo lingi opération au moins tant opération li kofiaka mibi badimi na kipono kangi obomi yango asengeli ba congolais to sala basala ki entre congolais na congolais bayoki mawate opération li kofi Tango Kabila, mais si on va penser la Rwanda opération Likofi, penser la Burundi opération Likofi, nazako banga nini pour opération Likofi ba boma ba congolais. On va bander ko mbete ba congolais. Mais si ko po biso to sala ngolo nyezali. Ba congolais. Na yeki ko annoncer. Ko beta mbela. Na yezu. Makambo ezali buro. To ko komisa ngo moke. Soki yonanga to yokani. To sangisi misolo to sali makambo ba Jeanne d'Arc basalaki to sali makambo ba papa ba mama ki mpavita basalaki mais soki to tika le bonde kolanga omoni ngandela oyebso bo na koyebisa bino ngo so bo pesinga réponse soki samarité aza bon po mon kolanga na ka pour lebisa la vérité mais na on réponse ça mais eloko na koyebisa bino bo emana na ngana États-Unis na kunjana nanga équipe pour la terre mon compte l'Angleterre bino bato boyoka mwa mawa la Chabienne plus 49 Mama dans la Suisse Mamouane na plus 33 yo la tanga kombolote yo il faut la battre le collègue bino banso boali baike o boza na souci que Congo bwa bino ezo bon somi nango na lombango bande konangai année 2022 année ya transition oyo Félix akozwa maboko pe abakisa lisusu na deuxième mandat la soki bobo elinga lelo na koyebisaka bino po na kokufa te koya koyebisa bino lolobaki nini basoli te Félix azwi transition tote na sima na yango Félix akovanda 2 ans soki 3 ans na ye soki 5 encore nde troisième mandat bato na ye balongoli ye batia moto bango balingi Kabila aza d'accord parce que bapesi ye biloko na ye nyonso aza wana mpona kosoutenir Félix siko yo congolais ntango na ye koyebisa makambo boye okozwa mpe ntango kosala investigation te mpo yo okoma kuna te nga na okoma mpo eza nga na oyeba makambo la zoye biso ponga na océan po bango ba na posa langa me ba na posa no te yango il faut ba fongola nga polele po bazwa fromage nanga nga pe na telemi na boy yango na zonga kana lomba ko ya ko yebisa yo na sita on a beta biloko ye na yebisi bato ba vérifier ba moni biloko ye biloko yebeke biloko ye nga na yebaki po na nini soki pa ta ko ke ko vérifier na nga na kende mais na tangi mikanda biloko pe ye na kepela ba wenze ndenge na koyebisa biloko ba ko silisa ba lo yo sali investigation la te moi je le fais par rapport à yo na ko informer yo kanga please soutenir libération à Congo et non ko kende ko sala biso bisala sala Félix a kozwa transition soki to bundite Félix a kozwa deuxième mandat la pete soki biso to se révolutionner te
alors totika la bato kolobaka lobaka te bino tu oyo bolala na eko réanimer bino les yeux alelo que est-ce que bolingi Félix azwa transition, est-ce que bolingi Félix azwa deuxième mandat, topé posa la bino ezali nini les yeux bandeko nasukisi awa bilili la banze bomoni jideka chei bomoni ndenge ni bato bakotala na elongi ya mawa bakotala ndenge bakokota na moto abendaki mwana ngala ti bilamba lidofolo likamote mwana o oseya ko ya kolati so ya kitoko eleki wana lata po ete keke oyo ezali biso to nyokwama ngapo oseya na kolata kitoko ndeni yo mwana ngana lidofolo boba mwana ngana lati malamu tozaka ne keke pasi kasi soki to misungi bandeko na ngai pasi ekosila pasi wana ezaka ngana otozwa conscience to bunde tumba ndeko na ngai to lâcheté tant otozwe subokasi makambo na yeko yebisa yo e révolté yo e pesa onkanda ya kotala ete bato bala posa kotonga balobi to soutenir Félix pona mtotongi te ndeko langa yo ko soutenir Océan te to sala clan moko boy ya ba Jeanne d'Arc to kene ko sala opération to yebi biloko la biso o Mobutu atonga to bomaka biloko Mobutu atonga ba stade des martyrs to tumbango ba 20 mètres to tumbango to tumba ba biloko to ya Mobutu 50 loro ba ko donda lelo za ko hôpital à Kalandé ba rien to tumbi biloko to Mobutu te pa di peuple to ke ina aéroport Anjilio to ke bisika to ba aérodrome to biso to bebi sa biloko biso ba ya Congo pe ba pa ya kate c'est quoi biso mo to kangi ba frontière mo pa ya soka ye to tuna ke oyo ko sani aussi longtemps Congo na ebongete mo pa yo za la droit okite la Congo te ndeko nanga na est baza près ba ozela ka bino na Congo central ba ozela yaya kolo jide kala koma na suka chelanga video ndeko azoloba bakasaye ba médiocre oyo boyoka ndeko na bila tine bilo message mboka nini bato bakimi yango Félix osali biso nini bandeko no bakimi mboka bavandaka lisu te bakimi mboka bakongole bakimi mboka la bango kokele kokota ka biteni na ba province mususu bakele bamboka bato mususu bandeko bakongole azali na mato ya koyoka motema ya kondima pe makoki ya kosela boya to sela poto kele matondo la kabuya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur Misape électrique, merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique, merci na Mamour d'Angola la mokitena Florence ya matondo et pourquoi pas Sango Mokonzi pour mettre Angola le bondi à Botard de Bonoit le RMC comme la bilo. Merci encore une fois dans le Royaume Uni. Ah, pour la balobi Océan Tozanayo. Merci Nabino. Merci na ban États-Unis d'Amérique à Pambate bo consomma kabiso boza ba number 1. 63% na France mais bilo boza ba number 1 na consommation. Merci na Suisse, merci na Canada. Merci na bamboka mozo ya moko mezo kima en tout cas bozali tellement belé na rozwa liste ngo soki téléphone ebongi na talabino parce que ba pesi biso yango nde na YouTube pe apesi biso excellente alors nzambe apambola la musala oyo bino bozo sala na biso to sala. Merci encore une fois la République démocratique du Congo partout bobenganga vraiment bozo consommer pour boza troisième. La consommation, tu as déjà 10% na RDC. Cela veut dire que tu as malam. 33% na France, 9% na Royaume-Uni, 9% et quelque chose comme ça na Suisse, États-Unis, bazo consommer yango la ndenge ko sakala te Canada, tout ça. En tout cas, Nzambe apambola bino. Ingete na bana mvuluzi. On est là pour consommer produit la bino oyo pour être to bunda bitumba. Retour ezala bandeko nanga topé sa transition te na Félix la deuxième mandat. Soki boyo kinga ite okolela ikenga na sankoso. Merci ba sankoso ba ilema ba maki bombene bona mpoto. Merci na bakulaka. Merci na bampanga munu muzola beno mingi. Merci na banduku yangu. Merci na boalu boaditunga pamba te to ko bundela ka kekolo matondo ekomela sango mokonzi parade misobanga. Merci na Juka M. Merci na ba musulman nga assalamu alaikum na bilamba la bilo botinda ki bolobi mamo se atango lo sola tarango na kolata yango parce que pambate ezali oyo ebulisami. Merci encore une fois na bande konangai ya vidi mukulu
balobi biso tozali bana vidi mukulu nga na yebike vidi mukulu ezaka nzambe tata mais bango balobaki biso toza bana vidi mukulu tokozala na yo mpona makambo etali mabondeli soki ezali bonzambe nakozala wana iyo mpo nga naboyaka te pour protection divinité nde yango ekobatela ngai. Merci na Australie, oui Australie pe bazo consommer ngai. En tout cas merci na musala makasi ya papa na G3 parce que Australie eza parmi liste ya ba pays où eza ko consommer pe chaîne de la libération. Merci papa, merci na Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna pour être bosali penza musala ya makasi oyo pe na Marquoire ya Océan du Congo bino bozana kati matondo ekomela bikolo binso bisika ba Congomani bozali. Merci encore une fois na bandeko o bakondima to bondele kolo wabiso équipé pour la thé la chabienne plus 49 kila me bokila lo kondo femme P4 geneta lo take tomba la plus 49 maman nanga obenga kingai vraiment na ko pesa bio numéro na suka awa ni na lo bala juka amen number 1 bino tout bisika bozali bana mvuluzi to tombola maboko na biso po ete to kanisa yango kintwadi po ete to bunde tumba numéro bokoko obengelanga c'est plus 43 89 91 340 33 plus 43 89 91 340 33. Appelle-moi pour te sola makambo kitoko. Mais soko zwi numéro oyo po yo kanisa ko intimidenga soko zwi numéro oyo po yo kanisa ko sangelo ko monte yango na pesi yango pa na kanza soko bengo kutana na océan. Que Dieu nous bénisse. Félix doit quitter notre pays de Rwandais, qu'il pleuve ou qu'il neige. Yo soko sepelo changa maboko. Lobi na bengani bango. Bye.